Pandaki au bandi koyembela nkolo. Bon, koyemba vraiment na bon nakoli na ngwa na botami donc koko na ngwa mosa za koyemba papa na ngwa pa za musicien et tout ça donc nga koyemba na ngwa na bandi yango na ndako après papa bandi comme na église catholique à partir église catholique to koti ba chorale ya ba noirité ba bilenge ya mwinda et tout ça là na bandi ko évoluer na groupe ba voilà, tout ça. On a mis dans la bande koyemba dans l'église, peut-être on a des écoles, ceux qui mettent des alliés, bah côté singaï, donc la bande ko évoluer bongo. Voilà, bah côté si au même kolomoko, est-ce que tu vois à partir à âge ni aux qui conscience le but non. Ngandenge nazo kende boye na monika ka na tikali na ngapenda mo yembi peut-être solo parce que ma âge wana mike ezaki tam so yemba normal karatin. Ozoyemba tam susu bon ozoyemba mais ibsa biso no ezaki na tani oyo santai ke nga informatique la penza na domaine oyo babengi musique chrétienne. Bon domaine vraiment ça on a bandi koyemba na église catholique na groupe baka bomo na kandenge ezalaka na bandi koyemba wana na longo na koti su groupe mosusu ba bilenga mwinda na yembi susu wana après na ekolongwa na côté na chorale français, chorale amitié, na longo sur na chorale wana après na comme comment na comme kokola quoi comme moi ici à partir de l'âge ba 19 ans. À partir de 19 ans, quand on a monde qui na comme kokola bon on a s'est décidé na wana l'église catholique. On a comme kosambe la église moko za côté na biso il y a pasteur Moïse foyer de la charité. Na côté l'église wana na s'intégrer na chorale pour so une église catholique il faut que tu bandi côté une église de réveil il faut que y la banzembo et tout ça donc on a bandi ko s'intégrer l'église wana na bandi koyemba bon vraiment na ko baté que ko se décider penza que na banda koyemba tina sala carrière idée on a penza ki na nante banda ko voler na groupe comme tout le tout donc na bazo diriger biso y répétition yimbi oyimba voix oyo sala boye donc na peut qu'on maîtriser voix na te pour ba toi bien ko encadrer biso bazala penza te donc à l'époque toujours évoluer ka biso moko voilà quoi après lubana yo maman oui après Nzambe avec aussi la grâce on a dit qu'on va na foyer de la charité na pas grande sœur na nga peut aller ko vendre na lemba na ko kota na église moko vis-à-vis va transport et tout et za ki pembeni na nga na koti na église wana pa pasteur moko za ki na ko mokibinga na EAC na comme ko samba na église wana parce que za ki na ba sœur moko za ki wana ba na ko tanga na ina donc kuna nde penza na zaki fuma formation koyemba oyeba ke na oyemba na note oyo so babeti oyo naemba na do naemba na ré na comme ça ko découvrir voix na nga naemba na note boye na sala boye vraiment zaki kuna nde sikoyo nde balakisi nga penza mwa koyemba na zaki penza mwa rythme mais idée ya kosala na nota album idée wana zaki nga nante voilà donc toloba ke idée ya kosala album tango comme na France awa ou bien idée à ça œuvre ezala ki ka tam sous temps na Congo mais à un certain âge bon tango déjà na cause maman mon ketan on ezala ki na Congo na kenda ka ko vanda pas grande sœur na Brazzaville grande sœur na ngamu comme sous atembela na CFM ici avec la maman m'a prophétesse maman ngo pe asona makufa maman oyebisa ka prophétiser pour na nga lobi ke nzamba na kisinga vina yo mobimba okosime poto okobala na poto mpe okosala musique obanda kocompose musique banda osala baproduction okozala chantre monene donc mama ona prophétisa mpo nanga bango à l'époque kosambela mwa age ya bajeune fille makambo wana atiaka yango na motu te mais siko ntango ekosalaki na ye na poto nabandi kosambela na église moko awa miel eta pasteur prophète Dieu donné Mungu na comme kosamba na église wana tant na bandi kosamba na église wana ba prière et à un certain moment j'étais en train de chanter clavieriste azala quitté toujours mon clavieriste mon boucan à se débrouiller en ce moment là Dieu commence à m'inspirer
donc nandi koyemba banzembo mosusu okutu ezalaki no te nazoyemba adoration nazoyemba circles eza na bemission live donc nabandi koyemba nga moko kiti ntongo esili babengi nga babi o mais Serlina banzembo oyo oyembi eza bien nzembo yango okutu nga beye nango kaka bona motu. Après 2 jours, 3 jours, d'intercession, sur l'adoration, ma casse l'église. Donc, nous avons mis place, moment musique exacte. Donc, nous avons dit qu'on improvisait un moko. Ah, du coup, nous avons dit, ah, vraiment, nous avons grâce à Nzambe, Nzambe Fungo, nous avons dit, nous avons habité, nous avons bakaye, nous avons kokoma et tout ça. Donc, à ce moment-là, nous avons décidé de bon, nous avons fait la grâce, nous avons Amen, amen. Merci maman Immaculée. Voilà, bah on va connecter dans un monde na bino, dans un monde na bino lolongi bozo koma. Voilà, ma sœur Raïssa kola pambola yo. Voilà, papa na biso Daniel, voilà, maman Daniel peut-être. Voilà, kola pambola on nous a branché na poko na lelo. Oh, nous sommes na biso penza la loupe na poko na lelo. Ce ko lingo encourager tozo loba. Bandeko bakoti na basana basana musana nzambe. Eza esengo makasi, hein? Bamizu bazana bavoa na bango bazokende ko salela ngo bato ya mokili. Bazokende ko salela banzela misusu mais boni esengo ezali na oyo nzamba pesa ye don mais oli asana dona na makambo misusu mais azosalela dona epai ya nkolo mokeli na ye oyo pesa ye pema oyo pesa ye mayele oyo pesa ye talent wana. Yo za na talent osalela ngo nini? Yo yebi koyemba oyembelaka nani? Yo betaka musique obetaka musique pona nani? Yo betaka guitare, hein? Voilà, c'est très encourageant ya ko yora ba témoignage ya boina poko na lelo ndeko na biso Lina Basilwa oyo to moni parcours na ye alobi banda tanga bandaka bo mwana na makambo nkolo et puis esuki wana te tanga continue parcours na ye esali ete après mikolo na mikolo akoma kokoma ba chant après titi le to moni œuvre ezobima bientôt to za clip na en exclusivité de la sœur Lina Basilwa Oza Nzambe. Sœur Lina, tozonga mwa mbango okoyembela biso mwa nde momo ozo mato na mutema ya mwa kala baseri wana na Kinshasa n'importe quelle chanson waka ndeko na ngai nzembo kala ndeti ya nani ata ya yo ata oyo komaka liboso ata oyo nyonso ka ozo mata yo avant to ya na banzembo oyo landi sima nde toza awa na France. D'accord, avec la nzembo mona ndo yemba na kin église Nagizana Tizaki Bani Bingo Ba Zambi Basaliteo Tatulo Ali Mwalibela Usimba Nyoso Nangu ya nayo Ozali Zambe Ukuti Kalanzambio Gaina Bangata Banguna Dangai Gaina Lingate Banguna Libota Musikuli Hazali Nabomoy. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Tos yoki lisusu angaye. La kwa ke stesa binu otamu makambanza mbezala kaboye. Ngai na yaka peza mabena makamakolo. D'autant ngai tamu na mona makambanza mbeboye. Nazo yoka boye. Ankola kumama parce que nyonso ekoleka sauf makambo ya nkolo. Donc, ata lelo to kufi na nzoto boye, mais tangu oza oya ndimela Yesu loka mokonzi pe mobikisi na yo, to ko ça la séparation de corps na mokili oya se, mais kebike na lola to ko vivre na éternité na esengo wana to ko kibeta kaka bindule tozo yemba kaka zana angayi kola kuma mana ye. Amen. Ezala kapenza boye makamba nzambe ze sengo, makamba nzambe zali malamu. Voilà, tout continuer. Bah on va connecter, tout partager encore, tout partager émission parce que l'émission est tellement qui toko mingi dans cette vidéo.
tozopambwa mauta tobandaki tikilo tokosisa émission ya biso lelo. Voilà to partager émission kola kozanga tela kopambola biso toza connecté. Voilà, après ce que tant au parcours ya kin na kin tout et tout, mais est-ce que c'est Lina o biso nzembo na yo oyo composera ya liboso wana ozulaka kaye? Parce que oh yembi j'espère que eza oyo komaka te non? Eza na komate. Voilà. Sikoyo nzembo oyo komaka ya yambo. Okoki kozana idée nango na poko na lelo oyo biso peut-être titre nango et puis osala biso extrait na yango kola kozanga tela kopambola yo. Nzembo na ngai ya excusez. Nzembo na ngai ya liboso oyo nakomaki ezali oyo tika oyo te oza nzambe. Eza nzembo vraiment ya eza nzembo oyo vraiment que oyo nakomaki oza nzambe ya liboso nzembo na ngai wana. Banzembo mosusu ezali oyo nakoma na nsima me ya liboso vraiment oyo eyelanga na motu navandi boye vis-à-vis ya makambo ezalaki tellement ebele ndenge nanga kokoma nzembo wana titre nango yango wana oza nzambe. Voilà, na oza nzambe message nini olingaka en fait message nini olansaka na kati ya oza nzambe message phare nini oyo lança na kati oyo commande bandeko bazo na biso pour na lelo message nini olingaki oloba na mokili obina papa aza nzambe tozoyoka yo ma sœur. Vraiment nakomisi nzambe mpona mokolo na lelo nzembo